Caleb Zoki Tifana. Il est le président Caleb Yosara la soif à Yanadine Ben. Moutmo beta tango teke na kota libala panaï na sala ngote. Fongo la mato ino aminene. Pourquoi est le roi ne suit? Exil. Rien. Sila. Rien. Barcelone, rien. Montignon soit les passés là. Les jours où on a téléphone à comédien Moro Azobala. Si il y a invitation yaka, je vais te dire une chose où sans agnon surtout il y a des moments comme ça. Moni sida, nandingue que si les laka et les kana dina ngate. Il faut se réserver et puis les deux côtés faut les séparer. Façon même les makamboana, OK on est bien. Na sali 12 ans na poto. Bonjour Nabandeko Nyonso bozolanda biso à travers le monde. Merci beaucoup na fidélité na bino. Bambote ebele sika bozwami. Toujours Jerry Kobetox 207 de la presse. Mobile Ali Tutu ya Mbumanazolo. Joe Biden de la presse. Aïe aïe aïe. Na bisaki bango ke to sala ka musalezo salama parce que les actualités nyonso ele kaka na République démocratique du Congo même aux na diaspora tozwa kango to vandelango awa na émission na bino loba vérité. Émission loba vérité na bisaka bino to yaka ko loba vérité to yaka ko finga te to saka ba analyse o ezali ke totalisa bandeko place nini mabe ezali to bongisa. Merci beaucoup na Jack Kanangila na sima caméra na montage. Merci beaucoup na Mama Bela Dinganga la patronne na mwasi ya mwindu ya ngolo. Message commis. Mama Pasteur Titi la source Daninzi la na dible bambote Daninzi la za nzambi na ngai ntomona na peti. Merci beaucoup na bino tout bozola ndangai. Zaire eza ya kozika lelo na zanga mokote ezali na compte toujours ya Interpol de la presse. Bato mi balé ba respecter Interpol de la presse malgré bande comme suba ya kana bankanisa mabe mais bon molema on a recevoir lelo na Jerry Kobetox na Tanya Baoso na Chic Mampuya bazo respecter Interpol de la presse parce que ça place haute zo kutana pona musala. Interpol de la presse aye ko kata likambo lelo liste ebimi. Président Caleb a beti s'attendait parce que tout le monde a lobeli yango mais Interpol de la presse non to lobeli yango te. Batato mibalo non to lobeli yango te. Est-ce que président Caleb makamba lobby na passage na ye na sortie médiatique na ye na émission ndeko na biso Ado Yuri est-ce que a lobby mabe et le ba vient nga c'est le boula bless boula na lobby mabe to koye bango na émission oyo a touché vraiment to ki ndeko na biso dinana moi simba benda toyoki mais est-ce que président Caleb a ko tenir ba propos ya bongo yango moni ba ndeko belé bazolo ba ke ba comédie bino mo bo minukela ba problème ba te belé ba condamné ba te belé pe bazo pese raison alors na analyse o to éviter ceux qui condamnation ko ya ceux qui peut raison ko ya mais ngai na ko ça l'effort na bo molema ngana zala au milieu du village to ba neni to kokendele liste bimidi par rapport à ba rumeur parce qu'il y a répondre par rapport à ba rumeur ndenge bande ko bima quelque part il bande ko salir ye ya moi beti s'attendait wana alors Jack Kanangila soko zali loba monanga na umi saté na kokotsa Bob Molema parce que to sala ka sujet moko likambu ya théâtre tous les actualités sont bimi mut comme mut théâtre zanga raté nazo pesa nanu Bob Molema mbote et puis to zwa matière Bob Molema le suprême bonjour. Jerry Kobetox, bonjour dans votre Hollanda Bisso, Jack Kanangila, donc je salue là où tu es mon frère, na PCP, bah téléspectateurs, nous surtout na PCP Nomboté, à Londres, Paris, Bruxelles, États-Unis, na PCP Angela Meza, bah Champagne, na PCP Mboté Belé, Balobi, Malewa, na Katsa Canada, et ça pas Angel à Meza donc. Kalaming était Borolia, Boromela, Borolia. Angel Ameza, champagne belé. Son albi, Angel Ameza, Namonara, Niki, la mère des garçons, Namona, Shakira, Gucci, donc Bana Basio, donc Bazana Lokum. Eh, Angel Ameza. Bon, peut-être Tom Soumon et Tom Soussou. Bon, on a contacté par hasard. Yangela la mesa on a zaliti le donc Zara Zal so ma mikolo ma le wanem te fongomi donc au passer commande non mercredi samedi ba yo livré au biloko donc oyo singa qui a bien voilà parce que moni na ba journée bo na ba jour ouvrable ba bazala ma misala donc Yangela la mesa na pe sur moté ba bi Canada ne tombera jamais tant que toi tu es là na beau frère tout pesino moté en voilà donc merci na batnyo so Hollanda biso
Bah, question est à Jerry Kobetox. Ma réponse est à la vraiment, je vais essayer un peu de répondre intelligemment pour les ébattre me souhaiter. Il y a la vérité parce que monsieur a la vérité malgré au satire Interpol de la presse, mais monsieur a la vérité. Mais non, je vais dire la vérité. On a la mona, on a yo tout nanga, on yo représenté comme sujet, comme matière nango, et je vais répondre. Na babani nyo surtout pour exemple la leki ana no bomba ou bien na côté la mutu moko non na loba o eza réalité o eza bien voilà merci voilà avant to tanga matière ngai na bob molema na yo kise yango parce que nga na yoka ki yango na yoki somo mais to ko tanga ngo to ko bandela ngo to tanga ngo parce que matière eza ko kweya na pesi mbote belé na boutique boucle création ya Blandine Basele bio Isangila 23 donc courbete, virete, tout droit kaka. Na Isangila numéro 23 wana. Bato ba ibi bloc vraiment. Boutique boucle création avant qu'on mayango ezalara. Maison moko ya make-up ya Samuela quoi. Après boucle création donc kangama quoi. Ya ba ser na biso moko oyo bazo longolo apena chômage et pas ya bandeko na bango bon molema totanga matière. Toyoka ndenge matière ezoloba. Et que ça là. Ezana netinga. Na kubelaka moni sida na ndenge ke sile laka e leka na vina ngate. Na sali 12 ans na poto. Mutu mo beta tango ateke na kota libala pa nae na sala ngote. Obali. Pardon. Pardon. J'imagine. C'est qui est-elle? Qui est-elle? Quelle est cette femme qui a conquis ton cœur? Pardon? 6 ans. Après 6 ans. Célibé quoi? Ouais. Yo. Disons quand même peu ma belle que monta monio actrice la monio Agnatio maman la cara. Alors la madame. Ce qui est vrai, j'ai connu Dinana très longtemps. Certes, elle fit une copine. Certes. Et puis voilà, et puis après je l'ai ramené dans le travail. Avant le travail, vous étiez en couple? Non, pas en couple, quand on était au col, non, on était copains-copines, il y a longtemps. Évidemment, après, quand Nazareth Soussou n'a moutouté, j'ai pensé à cette époque, je pouvais aussi arranger avec elle, mais ça n'a pas été, ça n'a pas tenu, et après, voilà, c'était passé. Linana, j'ai dit oui, à une certaine époque de la vie. Charlène Nangana, attends une idée. Mais balatissa. Ursule, rien. Sila, rien. Barcelone, rien. Madame Nolo Bello, Yasolo. Élise, rien. Parce que tout ça, artiste est belé. Moussous peut pas coutanate. Na mona na mélodie. Mais na moni, na makambo matanga. Matanga il ngara kombo mélodie. Voilà, tout ça qui vraiment a besoin de matière au le bamiwana. Quand le président Caleb à répondre à une émission, et par rapport à Rimer au circulaka à chaque fois batubaka dinana moi ça Caleb bazaka moi ça Caleb bazaka il y a un certain moment pe batubaka ko bakutu balingi babalana et président Caleb lelo abimi na TV pour nous la vérité et ça à une époque moko boy mais c'est comme si Bob Molema il les parti mususu. Ouais, Jerry Kobetox, merci vraiment na battu sopé Borlanda Bisso partout dans le monde. D'autre part, moi je crois que na Fona ça vraiment moi na émission na mazo baté. Parce que batala Rabiso babi que soto yo leki il y a Janine Zulia na moi ça pembe Jennifer depuis Londres. On a bien marqué Queen à Londres à full option donc ça dit pembe donc bandi donc on a habité à telle émission mon tout ça non abina molema les garçons Jerry Kobetox il est très intelligent
la façon dont il réfléchissait, la façon dont il te répondait. Donc vraiment, il est intelligent. Et puis, je me suis intéressé dans l'émission Bossala. Voilà. Pour te dire que on a peine mazo batté dans l'émission là. Les propos, il y a Caleb qui est le président et à Sinark. Azav, na mon de Azav moi droit, Azav droit na ba propos nae, à qui gauche droite té. Si j'ai bien compris, dans la vidéo na wana, Caleb Toukebana à lobby à l'époque, à Ramna dit na travail. Donc, si j'ai bien compris cette phrase là, on dirait bah ça qui bolingo, bah lingana ka série dit na zalo na travail té. Bon, travail, c'est-à-dire, il y a un travail. Donc, à l'ongolier, na place à Zalaki, à Mémie, na monde à théâtre. Donc, si je me rends compte que ils ont mon histoire, moi, à Kala. J'ai vite compris que Caleb on dirait qu'il s'est défoulé parce que je me suis rendu compte que Batbalobi trop pour nous. Mais nabisayo Kobetox rimeur bako pakolongo pe comme solo. Rimeur pe zoza na oui ça solo vrai ou faux mais d'autre part mo bofo rimeur to bomarango pe. Au talipo obité magambo fona les canons na TV. Donnons un exemple, donnons Mimika Bongo. Mimika Bongo, rimeur, ba voice bimi. Ba voice bimi, yemora yo démentir. Vrai ou faux, entre toi et moi, on sait pas. Soyez solo, soyez Mimika Bongo, on a pire master. On a sonné, on a 10 000 francs, on a boudala, on a donc oté baksayo, on a balaribé. Mimika Bongo, on a l'arte, donc bisonné surtout Luka, voilà. Mais on est allé encore à solo. Mais Caleb Toukebana, c'est comme s'il voulait se défouler. Oui, et qui... Ah, Dinana Zobala. À vrai dire, problème na Mabokilo. Bon, Mabokilo, à Talagi YouTube, Mabokilo, ça n'a pas no batala YouTube. Tenga ko maman na biso, ba petite sœur na rythme batala tala ba fingi ya Jerry, tala ba lobby na ya Jerry. Mais Jerry Kobotox. Mon tenir soit les passés là les passés là ils tribunal non ils ont Caleb a commissaire internet et tribunal. Ouais Jerry Kobetox tribunal internet nga lo bango tout le temps tout solana yo ils ont tribunal ils ont place tout au sambati mais sauf que s'il y a quelque chose qui ne marche pas on te colle une bêtise il faut quand même on les gars na internet on place magamango bimaki on zonga na internet sango et si là nga na bi mama mo boya mo konzi munene je me suis offandi na place mo boyo solo là abi Bob mon fils au moins magambo ya bino bosaka na internet bosu ki sa ngora na internet c'est-à-dire que sore yindi na internet aussi na bino kaka na internet yango pas aussi sur na internet na côté l'été hein na liano sans frère Caleb Tebeto ça na mbote bonjour président bonjour bon on appelle ça président parce que par respect il est le président d'un groupe, il faut que je le respecte. On appelle ça bonjour président, mais ce n'est pas mon président. Dans un côté l'été, Dinana na benga ki Nadine. Et pourquoi la benga ki Nadine? À Salanga ba surprise et belé à l'époque il y a ni RDC. À Salanga ba bien belé. Ba bien il entend non ba bien belé et belé. Muto za rappela proche ba comédien. Moi na zwaki yo po na yidi ko ba vie. Ya Nadine aza muto Salanga ba bien belé. Na benga ki Nadine. Imaginez que à tellement na tchaba be écouter ya Nadine na rata mbongo chez jour wana. Na termine kin marché na tchaba mani ba balader na matoi. Ya Nadine na termine si car obelanga mole maele kinanga petit frère Bobé na raté. C'est-à-dire que to yebani. Après ça, la coupe, nous boire un salon, nous avons plus sur 300 400 $. Il y a les banques à moko. Nous avons vendu sur place sur bois qui est à payer sur 400 balles. Bon, il y en a dit, à me expliquer, belle famille, monde de tous. Ah! Papa. Est-ce que vous comprendre, bon? Mais oui, mon bali,
omoni ngande na boso na lingi mwasi nanga ata bayebisanga ke mwasi ona bima na mokili mobimba so na kutika na sida te na kutia na malade na olinga ekaka so ngam na linga ki quand même toi batu bob et ko toucher ce que toucher mon côté ba belle famille surtout les kama belle famille oui belle famille lelo ba hôtel moi so aza en face à moi na biso aza personne publique mais Eddie Nana c'est une grande star aza célébrité makasi ya monde à théâtre ayebani makasi alors allez-y comprendre que elle a aussi aza na mama ramna o les cas déjà président Caleb ce qui n'a zongi en arrière a beti faute parce que beti le solo oyo na ba na nini il y a tant oyo dit na sa mariage na habité non na solo na dit na téléphone mais beti nga non le solo mariage na été mais na yoki bat bazolo baké nga na yoki pour na ça l'émission té pour ça na ça l'émission nga ça la dépistage na gezo information na source loko ngai nde yo yambinga nga na yokaki ko balo baté yo journaliste mo yokaki té ngande na yokaki na ngai pour nga na yoka ki ba musuba o comprendre te makambo ne qui azobala mais na yebité so eza vrai na Caleb a bien bêta Satan oui président Caleb a frappé mais la question mususu alobi wana ba poser ba lobi a kimi nga boy ko répondre pourquoi pas na question pas kimi parce que a doyu atuni abi artiste no bêta ki o karanya ti o kara akuta inona madame yoka oyebi elo mo bonana comme en place on a adoyoué c'est un confrère na PC moté place azali omoni na vie hein ngape na kuta na fille mobo azara copine nanga ex azara ex nanga ainga bala aya comme na prête sa bala oh na comprenez tout cela on est très bien mais jour wana na mona na boye papa fraîchement goma outi nazo eloko na poche na moni me bi et faut la kabela fille au moins quelque chose pour tout ça quand même hein na roti gende ngwana te Jerry Kobetox et la fille pena boanyatanga mama na kara sous prétexte que ba romona épée ba ronde kwa mombali na e azaki na ba raison personnelle na ils ont n'engagé mon pena, ils avaient n'engagé mon pena serna biso dinana anyata qui président Caleb na kara aboy na makambu pour Caleb ina mwasi mais mwasi ya président Caleb on a pesa ba mbote belé marqué na biko mote ayebi na minute oyo dinana actrice est-ce que président Caleb a bêté la qui est l'histoire papa ça ma solo eza ma solo oh eza la rango kala Jerry Kobetox na solo mon frère il y a des moments il y a des moments où biso ba mbali tom soupe mobali moi ça zuyo boy on avouer au sens je vais te dire une chose au sens agnon surtout il y a des moments comme ça il y a aussi des jours comme ça est-ce que tom suyo aro bcp ah tu avais passé avec qui au sala vie nani aro bcp bon au sala ba vie na banana ate vie na ngala sala tom susu na tel fille na fille boye na mutu boye na aro lo bango pe na se ya kuti ya bolingo na se ya mupende na likolo na etutani ezalaka nango il faut se réserver et puis mankaki président Caleb oh afinge konyata karano bike ser na biso mère na biso milabela sala eloko wana na podium na Congo Brazzaville ou bien à l'époque ça la sur internet et ça là elinge comme matière anyata vie rochero kara na podium les deux côtés faut les séparer les deux côtés faut les séparer Yanadine Dinana elle s'est protégée Caleb Toukebana a protégé moi protéger te bango ba yé amonaki ngo mabe Caleb amoni ngo mabe normalement so talié na réponse dans ça monaki ngo mabe mais non Caleb faut supporter Babilo Mususu moni Babilo Mususu yoza président Babilo Mususu regarde un peu ma réaction à président Kabila de l'époque ato bandi ko lo babanda loti mukolesi la a répondre mutute le même président Fachi son excellence le président Azawana Robanda so lobi na loba bino to dépend de la démocratie mutunya so na droit loba loba sauf au sala ba outrage au sala ba insulte et pas le président de la République. Mais pas le président Caleb Assali les outrage. Et nani o dina na sali. T'es au président Caleb Assali. Et pas dina na. Azaka moi si ala copine na nga kala. Mais ya kala te, ngape outrage. Na betelo lisolo copine na nga kala ko Jerry Kobetox. Eza outrage. Biso bon to tangi comme copine na nga moi kala na tangi kombo na. Est-ce que eza outrage. Mais copine en route moi comme ça ko sepela le fait. Sepela te. Na minute dina na sepelite. Totali le loba page nyo sote zolo bela ba comédie musu ce qui yozo
bomba et ça va comédie monsieur ba sepelité na titi da président Caleb. Oui, quand même responsable à cause les locaux bon la tête. Mais président Caleb est responsable, oui. Il a une femme, oui. On a dit ce qu'on vient pas, mais ce qui est dans les deux côtés. On a un côté là Nadine. Na ben ngaki dina na te, na ben ngaki na Nadine. Na côté là Nadine te, na côté là président Caleb te. Caleb Toukebana azaki na mwasi na ye. Nani papa, Jerry Kobetox téléphone na yo l'air aux arana, on a beaucoup boy téléphone na yo, o tchara ngo boy, tokeba toke na manifestation, o téléphone no tchara boy. Dinana avait peur que batu ba filmer biso, batu ba sala boy, mais batu ba beti na bango kara, mais au moni que na biso lo mo boy, ezala ba journaliste mususo leki na plateau na o mbiloba loba. Na été so balier ça bango oui a remet biloba loba à un moment donné et ba bilom so baloba on pe na TV na oyo siko oh ndeko la ça la biloba loba mais na côté les pété mais un pe boy a betinera li solo kala za honte mais so na zongi na réalité un mo so na nya pesa un petit conseil to que non bien ba nani ba journaliste était ba vraiment c'est nzamba pesa no sagesse na intelligence sur loba tu que seigneur tala mais na ebisa yo na ndenge ya Caleb Toukebana afungwa minesko na ndenga mabe afungwa oui te na rejoindre oui na rejoindre que afungwa maki na ndenga mabe par rapport à quoi par rapport à temps au moins temps où il fallait pas mettre l'histoire wana mais na ndenga réalité a betinera li solo oyo bon bazala kala awangani batunyo so aboyi batunyo so abi nani telle personne na ebi na ngama ramne ouais otanga komba lobi Irsil Pechanga Sila Bisalu et puis adoyo ratuye Naomi Barcelone abi awanga nani Elise nani ngaye mingi na lele fort Elise Salumu nani ngaye tellement trop sœur moro gentil et tout donc lobela pona batuwana aleka na TVT pona nini ka pona dinana mais dinana qui copine na été ex c'est a confirmer biso a confirmer te omoni abi ba coller moi histoire moro ya nani ya sœur na biso otoko kufa dernière mélodie abi amona ata komona te merci komona peut-être na ba télévision et bon qu'est-ce qui prouve wana eza Caleb Toukebana ye mongo na makamna na téléphone na po ba téléphone na bango bomba ba secret belé jour to ba téléphone ba comédien moko ba biso belé to ko ba vanu ba msu to luka ba matière au sala na yo luka o ba lona sa matière ninyo voilà donc président Caleb t'as commis une erreur yako loba ce n'était pas les moments ya loba biloko wana tu es vite allé en Europe pour déstabiliser la situation d'autres personnes. Au BBC côté à famille, à belle famille, il y a Dinana. Dinana, elle est maintenant n'habité à Rose craquer. Mais sauf que c'est une femme forte, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bazara, copine, ex. Bon, ça date de longtemps. On a dit nana yo kutoye bien non na théâtre, mais yo ça théâtre. Mais yo ça déjà théâtre. On te dit chéri Kobetox, ma bendi aïna na travail. Osomona. Donc c'est-à-dire ça date de longtemps. Ngai ego influencer ngati ngalo wana maître na noko na jo ego influencer ngati na baladina na tina suka film ngana baladina na ngaso ezanga ngaso dina na mwasi na bale pela na ko soza papa na minute na baladina na alors bon etalinga kutute masolo na ata betsango omoni nani so asala ge misota na doyuwe ata likola mapata na balaka dinana soza mobala na PCP invitation yaka mais que si un président na ko aya voilà tout dans moi question suka parce que tu sais est déjà na shit toi que na shit émission la vérité ou me la raté toi que na shit monique ba sœur wana lelo baza na raison ba YouTube zo bazoka matière kwei monique bino moko lelo na minute ba sepeli il faut se limiter mutu yemo pena fa une émission alati bilamba bien apesi ba sukoli asukola alati bilamba leki na otolanda lianzi je sais pas je connais pas trop lianzi mais Nathalie azopesa ba matière azoloba moboye so vandi talo ba
makambo pena eza réalité pena mamba donc opesa makambo et alors mamba lukuta na ebi oui bien mamba lukuta aza garçon oyo avant kende poto soki poto na zawana abandaki ko akobetox na lela ko fort ba émission no sala fort omoni pikir wana ya koloba pikir akoloba wana azwa azaki chroniqueur azaki ni chroniqueur na aza muta maboke asaka théâtre papa Liandi a joué à tonalité mais oh yazo sala na komi chroniqueur c'est moi mais a copier on a nanenga mabe tozala na ya yebi so akosami pa ozwa saturday na ye mais parmi biloko alobaka biloko alukuta et puis afingisa moi ce n'est makasi moi ce nazaki nalobake patron nanga kala na sala na site moi si na ye oh mais mana nayebi te so mutu amemai na poto mwasi wana mais a sécuriser mwasi na ye wana parce que nga azalaka na barespect ebele Nadine Nadia mwasi na ye wana ser na biso wana Nadine ayo ndiye bakomo mwa bongo nde aluka problème pamba mais mwasi mpe pesa mobali no conseil asala nanu échafaudage to asala kayu na poto YouTube, moi je ne pense pas que. Et puis, pour toi, tu as Luka Yango wana. Si on commis contre ma comédie, on s'en va contre comédie, mais non, ça va comédie, non, on a pas comédie. Moi, je n'arrive pas à comprendre parce que on est en arabe, on est là, comédie fort. Artiste comédien, j'aime bien les artistes comédiens. J'aime manger. Nalia bambon artiste comédien. Et jusqu'à présent, je continue toujours à manger. Au moins, alors, bagi, makamonyo soto yebisara bino kala. Yebisara bino makambo ya dina nana. Par rapport à mwana wana, alukela grand producteur lelo azana mboka oyo, alukela problème. Mwana nozo mwana, nana benge mwana, ana parce que ça petit ngana mwana série 7. Aluka succès na ndenge tout na linga pena répondre bien à moko. Aluka succès na ndenge tout bon molema. Mais lelo akoma papa YouTube. OK, moi si mobile ya libala, ya moi si abato azala poto bengisi yo, boluka mbongo. Lem ce soit des fois qui mbongo ya mundele bo futa. Makoma lo babiloba lo ba na internet. Aluka problème na producteur mune na koyebiso komba producteur na libanda na kuta na producteur na face boazolela na komba mwana wana producteur moko pe liso azaka na lemba na otanga communauté mutatinda lo ba makambo wana donc abanda kolobango chroniqueur te ba yambie na émission lo ba makambo oyo azala matière na maîtriser ngoté mais c'est pratiquement une bêtise au moni sombo le nambo wana biso to kotisi pena toche ba maman tout en norme nyo surtout en place il y a des gens qui vont pas passer na ba émission bon tchaba on anda bazongi si ba on ba nchiki ba continuer na so bandela chiki mais sauf que certes c'est ça que président Caleb façon memeli makamboana moi je vais condamner un petit peu façon memeli makamboana OK na on bien té premièrement et qui est bien et qui est un moment où il fallait pas au salam ramona. Deuxième des choses, il y en a dinana, il y en a qui est côté naé, assez protégé naé, aboyer réseaux sociaux, aboyer qui, moi j'ai vite compris que aboyer qui, n'a été ce qui Steven, alors nangaï donc n'a habité son nom c'est faire comprendre, aboyer qui n'a pas problème. Par rapport à la question. Et puis balni qu'on l'a qui ça que. Donc c'est que Zélan on tourne on attend Caleb Zoa qui tifanda na baluke le non bien non na ina lo bana boye si le président Caleb yo sara la soif ya na dini penda tayi yo moko eso bezo caresse que saloni so moni on obige un moment na zongi non l'interpol de la presse na zongi non moi si maman muke ngai moi si penza pena moi si abeti nenga kara oh non que le bon point non moi on a cette bêtise kara ça lit bien ce que tant on t'a bêtise kara et que swinga on te ba titre né à boutou ba titre né na boutou na zaki batanga mélodie mais elle bi bagnet ba tuni bagnet ki okara oui ça qui est passé sœur copine copine actrice bohème na memaki mais pourquoi un moment la zonga no rota Caleb Zoa qui tivando yo kana bien fongola matoyi no minene yo kana no pourquoi est le roi netikeo pourquoi est le roi nesuyo atalaki nanu actrice nangai ex nanga te mais actrice nanga ko betanga kakanini manka respect faut aller y comprendre que Toulouse na rata to beta nini orchestre moko mais ngapi na ça déjà orchestre mususu na libanda yo ye baranonte ba face mususu e kotara e ba ke ba mutu déjà na ba position so longoli lobi orchestre beta voilà bon on va to umela te misolo ba vérité sili ta la caméra voilà
famille a dit belle famille a dit na ministre belle famille a dit na yebi ki nzamba zo inspirer nga mabo kilo asiliki makasi na moni sous tata moi c'est na maman za na famille za matata asiliki makasi est-ce que oko doser température on a voilà na la caméra na misu na ngai ya minene na la caméra pona yebisa bandeko famille libota ya belle famille ya Nadine Dinana que motunyo soto za na li passé na omoni na vie to boité libali za la rapona moi sina mobali karaté mais za la rapona famille mobimba bozo babukilo bo mekarozo belle fille na bino bozo bon vouloir yete asala bino no mabete mabe pezanga rapete akosala pe mabe asala bino no mabe ya kokutanisa bino na mbanda te makambo Caleb Tukeba na lobi bo comprendre Caleb bo comprendre bo comprendre Caleb mais na minute so ko simba pe souté na yangwana na lobi azana souci ne mais Caleb yuna muno yuna mo mo pembe aleki éclairage mona mata aleki dina na te na ibité éclairage mona ki tika oui solo pena mais botika dinana Nadine asala vinae azo tracer vinae botika ya tracer vinae kineta ontina suka ngape na conseil dinana une chose longwa pas Caleb plus vite possible allongwa na Bob allongwa oui obina ngana tala caméra c'est la rumeur petora de asa azo sala groupe na ninga asala na eka groupe na ninga Caleb au père de Batebele a tout le but que vous sidaté un jour le conseil là va préservatif au lobby ma manengo na po est-ce que moi sinon avant d'azo ko ndingo zoloba na kotika là ko soit sida un jour na nani donc moi sinon ko beto le calcul bimara bato mususu au là ta préservatif donc moi si pe côté oza pesa mobile no conseil bisaye atika au là ta préservatif yoza ki toko za bien oza nzamba sala bien te na lobby ka ndenge moni façon ya lobeli wana te na lobby façon ya lobeli wana na kotika la ko zo sida un jour te na ko zo sida te donc bimara moi si bablo musuto e bara façon to lobela na internet soyo ezo lobisa biso n'importe quoi ya on a préféré na loba na te na zaka na Interpol de la presse Kobetox, merci beaucoup. Voilà. Bambote n'a pas ya Myriel Makengo Mimak, la belle hollandaise. Bambote n'a pas ya maman Joséphine Bridger depuis la Suisse. Donc et puis pendant Yomoko, merci Steven Kanangila. Donc on a PC Mbota trop et puis les bogards de la presse. Mon balio a tika poudre la défaut, on a PC Mbota trop. Zamba bate la biso. On a lobby na langwete na minima sangate na uti na route matanga pasteur na biso na pese ba monanga et na langwete na normal et rosaranati. Voilà, merci beaucoup Bob Molema, merci beaucoup. Là c'était Bob Molema et Jerry Kobetox na analyse. Ce qui vous avez analyse, vous avez condamnation à Bino. Biso essentiel Interpol de la presse to lobby. Ce qui robot a débat, ce qui robot a analyse mususu et bota. Voilà, merci beaucoup na Bino tout le monde biso na Feza TV RDC Bobo Sanate, Azarana li passe na Vision Plus télévision. Toujours ma belle dinganga la patrona ba mote na yo, mama passer à Titi la source. Ce qui vous s'appelle une émission oh Bobé sa merci na Jack Anangila na sima caméra puis na montage, Mireille Ilunga ba mote na yo et belé depuis Londres. Bambo Tebele na Drisha motomètre Beba Zibeba, Bambo Tebele na Clarisse Plasma, la sexy et l'ombe CC, Bambo Tebele na Darling Love motema ya Sibu Mutombo, Munu Mawam Polondo wa Mankanda, boss leader à Pembe, aleki leader na bango nyonso. Yaya batu ya misenga motema ya Emeka Ikayembe libulu ya diamant. Tozaki bongo na boutique Boucle Création, ya Mama Blandine Basele. Awa na Isangila 23 tozaki bongo tout cela qui une émission et puis Tanya Baoso Pepito Baoso Djogo ya Mazembe et sans oublier Junior Basele Hervé Basele vraiment na lingi bino mingi tokutani na numéro ya Sika matière kaka matière mais bobo ça na telle liste ebimi ba épargner ba tout mususu mais passer na biso dinana bandeko belé balobi alobi malamu bandeko musu balobi président Caleb balobi mabe to kosala nini to continuer débat zo continuer en temps réel to écouter la prochaine occasion bye.